makasa ya tomate. Obe makasa ya tomate. Makasa ya tomate lisusu nini? Makasa ya tomate zali bongo moko ya bakisi pona ko traiter hémorroïde. Hémorroïde ebomaka bupikiliki. Soki yo mobali ozali en bonne santé, oko remarquer soko lali pongi de 1 heure à 4 heures soko la muki boye nzoto no ya mibali yango moko etelemi. Alors soko ozali ko remarquer que tango lali na butu la muki yo la muki liboso avant yango la muka ndeko na biso mwana mboka kitingi abetaka 7 alobaka mon frère ozala problème ozali na hémorroïde pote alibu mondele alongate kasi moko ya ba solution moko ya bakisi pona ko traiter ezali ofele ezali penza ofele makasa ya tomate ezali ofele so ke passe bato saka bilanga osengi ba pesa makasa ya tomate bakopesa yo ezali ya ofele ozwi yango atana mikili ya poto ezali na Afrique du Sud ezali keneka na ba ferme na Congo ezali partout même na bandako na bisina mapango place tofandi makasa ya tomate ezalaka ezali moko ya bakisi ya hémorroïde pona ko traiter mokongo pote ya libumu pote bon pikiliki ya bokundu ezonga pote otelema osepelisa mama tolongwa na ba problème abale ezokufa pamba te papa atelemaka lisusu te to atelemaka 1 minute 2 minutes 3 minutes asilisi atiki mama na bankema. Alors bankema ne sala ke basi ba malibanda bakende ko sala bozoba. Alors tango mama ke libanda kili ko sala bozoba focha nani papa kozanga koyeba liwa ya ndambo Cape Congo TV papa Malachi Steven Bosweli mwana nganda kufaka na mbonge te makofi mando mamadi solution ya nguyu makasa ya tomati kisi ya hémorroïde moko ya bakisi ya hémorroïde pona ko traiter hémorroïde pona ko sunga mokongo na yo pona ko sunga nzoto na yo hémorroïde esila bo pikiliki na yo ezonga otelema osunga mama na mbeto osepelisa epamba te alieki kaka pona ayaki na libada kaka pona kolata te pona ko ulia te pona kotambola na motuka te kolala na ndako ya malamu te mepe po azwa mambekese azwa mimbanga pote osepelisa ye pote tango alamuki na tongo bomona ka bamaso kala mu na tongo azokomba azoyemba asepelaki na butu endisi yango na asepelaki na butu. Alors pona osepelisa mama traiter hémorroïde kisi yango yo makasa ya tomate moko ya bakisi ya hémorroïde. Cape Congo TV ememeli bino bobo sonate bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino pote bozwaka ba video ya modele boye. Nzambe a sungabino, Nzambe a pambola bino. Merci.